na pasi malgré tokolo bake toleki on a pas soyo za nangote boza mama na biso pe totika libana na yo ndenge J3 zalaki ndenge omemaki J3 9 mois ndenge pe omemi biso bana oyo toza awa lelo na live oyo tozosola na yo tokosenga yo liboso ya bato ebele oyo baza mama zala makasi courage ezala liwa moto ayebi secret ya liwa ezaka nzambe toza na posa tomonaka yo tolingi te sima ya mikolo toyokake mama za su te mpo na susi ya J3 tolingi ata tomonaka yo toyebaka ata ke mama na biso so tozwi ata mwa lipa tokabola ata na mama aza na bomoi meke lelo toyoki suke mama za su te mpo na susi ya J3 esala biso nyonso mokili mobimba pasi mama Kiti nayebi ke Makiti ya lala ndeko oyo amatisi mama nakoluka ye akotikala numero ya mama mutavana miziki natasha oza ya miziki oza ya miziki oyebi mama fongola kamera voilà mama nde tobande ya koloba sikoyo mama message nini oza nango kopesa bana na yo epi nini ozolinga biso tosala pe tokomisa liboso ya Christelle ndenge olobi ke bozozwa ta ya kosola na Christelle te tozoyoka yo papa nasi nalobaki na ntongo nyonso oyo ndeko na ye nabengi ya Christelle mpo nayeba juste programme ya matanga ezokende ndenge nini makambo azoyambela ngai mama awa bazoloba société bazoloba mbongo eza te po J3 azalaki na mokanda te aza kosala mokanda moninga ndenge toza kutu boye Christelle azoriske bakanga ye na moninga wana mokolo mokanda mpo awa mondele ayebi kaka ekolo mokanda moto akufi natuni mama esike ngai natuni yo makambo wana yo ozolobe koremplace mwana na ngai te ata mokolo moko naza na ntina nango te nde naza bona si na perdre nde naza bona si na komi ebembe ya cotisation me nazalaki na mwana na ngai nyonso wana ozoloba nga donc ezobakisa yango kutu pasi mpo nga naza na page wana te susi na ngai ezalaki Christelle nde mpo ye moto aza mie place ya kopesaka nga rapport ya mobali na ye namoni image esika akufelaki te nakoyelaki te namoni image esika bakotisele na morgue te bozala na place na nga nazwi mpe sango maladi te kaka sango liwa ngai moko nauti kobela makasi biso na papa nabimaka lisusu te nga nakende kolukaka nga nabimaka lisusu te ndenge toza totikala kutu apla toza te na eloko te nakoyoka sango mwana na ngai oyo asungaka ngai abengaki ngai semaine kuna mama tokosolola vendredi natinda bino mbongo kolia natinda bino basurvete na papa ya malili bachaussette na bikoti natinda lo cafetiere basalela ko mai ya moto tokomi lendi J3 akufi yebisa nga sikoyo ye mwasi aza koisole nga ifo nazala ndenge nini bandeza matang toyeba te bandeti suka te donc kolia kutu eza te tovandi kaka lokola bazoba toza na eloko tokosala te nalobaki na kobenga na nga lisusu te na kotuna na nga lisusu mutu te navandi kaka mwana nga lokola bungi kaka boye to akendeki na zamba bungi namoni ye te kaka bongo papa nayebi te ebemba ngo soki ebimi ekundameli kuna to ekoki koya Kinshasa programme eza ndenge nini bino kaka bato bokonforme nga mpo famille ya mwasi bazokoinforme nga eloko moko te bazoyebisa nga eloko moko te yo navandi kaka lokwa zoba moko boye nalelaka na ngai kaka suite eza te pasi na motema papa bozala na place na nga pasi na motema pe mutu asungaka famille papa yo wana mutu ka asungaka yo wana donc matango oyo so mutu mosusu akufaki mais mutu balingaki ye mutu alinga atinda mbongo ye kaka mutu atinda mbongo na famille donc nde eza boye ndenge akufi wana mutu akobandeli ti suka eza te imagine bato bana na matanga me kolia eza te
nzala likola nzala baolia nini ya komeleza te. Mama aza na telefone te, papa pe aza na telefone na WhatsApp te. Siko ngai nde muna na telefone ya bien ya WhatsApp, toza na bango avenir moko o akufi wana grand frère na biso église ne apostolique. Mama paza mutu église yango na fike nga pe na nga actif na TikTok, yango wana basingaki basolola na batu mpo na nga. Ezaki kolikambo ya na famille te parce que bato bandai kofinga ndeni mama aza na mawaya na nini parce que depuis mutu akufaki batie matanga na lupango. Famille ya mwasi bayaka ofana matanga te nde ezalaki bayebo elo monti. Ntango bayoki kutu life etoki ni video etoki lelo nde moni baye balobi mpe eloko malonga te basi nzela bakei. Pona bango bamisu bazoyaka na matanga pona kofilme position ya ndaku ebima c'est comme si J3 asale lote asungi famille comme il faut. Moni lupango wana ekoki ozala na niveau wana te bokoya bokomona ekoza na eta wana ezaleli te. Asungi comme ton ebiso asungi un grand donateur de mon église. Asungi comme il faut famille. Yo mo ebika ba famille na biso nde ezalaka. Osunga be ba charge leki tellement ebele. Mutu azaka liboko moko yebisa ngai. Ba charge leki ebele. Yango na mama na bango aza na posa bosunga ebo memela mwasi message oh oui. Moi ça na choc biso nyoso to yebi ko kufela mbali ezalaka blague te. Mais quand même azala quand même mutu na motema mawa asolola na mama na bango apese ba programme azolanda nyoso na TikTok lokola mupaya moko boy. Siko azoyeba te bato bafandi na ndako matanga bazotune position ye mo pe position ayebi te. Siko ba expliquer nga matanga aza mwana mukete bebe te mukolo. Nzala bato bazoya matanga kolala nzala kolie ezate. Siko passe Nicolas passe bato bakofanda pour combien de temps na matanga batune position ayebi te ayo kaka o aye o balobi 2 semaines o aye o balobi boy malobi naza lokwa mutu aza na mukilité. Position matanga mwana nga nazo comprendre te. Yango moni bit mama bimeli na réseaux sociaux pona koya koloba sur TikTok ayete ko o azana mawate te azana mawa parce que mwana neka na bibia moko wana. Nda sunga bango bazami balete moko. Nasi omona ki grande sœur nazalaki. Dans numéro nanga na pour afficher yango o azana posa ya kosunga bango. Maman Zela, maman la droiture cachée de l'Éternel. Oui. Toki tokati awa komela ngai na privé numéro na yo na adresse makamu nyonso nga nazo banda na nupa ya liboso ava batu misu ba ya contribuer na sima nazo banda na nu oyo ya mukie nga na kozala nango na sala transfert na butu ya lelo epa ya mama ayeba na kokandisa batu na matanga après tobeta ba porte ya bato oyo bako soutenir biso pona matanga o eza na Congo na yebi ke grand maître choisi matata azolanda biso bandeko ba komisela biso message et pas ya grand maître choisi matata est vulnérable choisi matata azolanda biso soki ako kota likambo na biso ako soutenir biso ko sala malamu grand maître choisi matata Yannick Kinia azolanda biso e bongo Jimmy Belau pe azolanda biso Yannick Kini azolanda biso choisi matata azolanda biso soki vema message oboko zwango toza mana posa ya batu bazovanda kote ya mama to lela ande ba bible lo bakato lela na ba obazo lela boko misela biso message et pas ya Jimmy Belau boko misela biso message et pas Yannick Tinia oyo Rombox boko misela biso pe message et pas ya grand maître choisi matata et bosunga biso s'il vous plaît en attendant avant to koma na ba détail mususu mama vandisa na batu ngai noko lianzi na mwa mukie o nazana ngo nazana makoki te na possibilité mingi te nazana mwa mukie kaka nazo sala pa na ngai ya lelo premier pas ndenge balobaka ko sala pa ya liboso nazo sala pa ya liboso na butu ya lelo ndenge bazotindela nga numéro ya téléphone et puis ba adresse nazo sala pa ya lelo o ya lelo et puis o ekotika la bandeko bosunga nga bokomisela nga message et pas ya Jimmy Belau bokomisela nga message et pas ya Jimmy Banza London